Henriette Kashinga tanga banok mana kofi ayeba kali azaina ndakuti yo bimana kofi oyeba te kali azaka mwasa kofi yo te ya Cindy atika asilama par rapport ya nini mampu ya soin des okangayo Henriette Kashinga yo yeba ka René Makondele abana ko bimana Magali Sissi toi tu le savais. Tu parlais très bien avec Magali Sissi. Obeta Magali Sissi viro comme Madame Makondele. Kabozalana il des bandes à London TV. Tala Cindy Asali et belé na kata quartier latin. Peut-être pas ont bénéficié d'un côté. Alors la jeune fille, elle est plus que tout le monde. Ayo finga Cindy te parce que biso bana tchangu to lingate na Cindy. Biso bana tchangu to lingate na Cindy. Des bandes à London TV. Kofi liboso bando yemba bana nyoso. OK. Depuis ali ya kana libala Kofi yemba su bana nyoso te. Ah bon? Miss Minou to mona Miss Minou pour la que moi na za respect. Na fête ya moi na mama Rifa astangisi papa na ina mama ne Cindy. OK. Miss Minou aza droit ça la zoate. Oui, a droit. Ya za moi na Kofi te. Ah moi na Kofi. Mais oh non. Des bandes à London TV. Mais comment qu'on a la ingrate na niveau oyo? Otali pe boy aza bien te. Oh, munokolo kwa yali bata. Aza bien te. Merveilleux. Oh mimona, oyebi koloba te. Tout na yo ce qui vient à faire à ça pour la qui foine des bandes à London TV avec des Bruno original. Ouais, bonjour, bonsoir, balagnon surtout il y a chaîne qui tourne l'Andarabiso, na combo ya de bandes à London TV. C'est moi votre humble mout na combo ya Denis Merveille, voilà. Nazanga mout na plateau, ndi bozolanda boye, nazalina Miss Lolo, o alobaka bien, alobaka vérité. Oya popolara soki likambo yosale pasi makasi toza mingi ya partager na bino elongo awa donc bonjour Miss Lolo. Ouais, bonjour Denis Merveille, bonjour Nabatutu, Balandarabiso, on a des 2000 télévision. Des bandes à London TV. Oui, des bandes à London TV, 2000. On a aussi Batutu, au beau Sepelarabiso, au beau Talarabiso, au commentaire, au like, au partage chaque émission. Vraiment, la personne merci Ebele, Nalingarabino Makasi. Merci beaucoup Denis Merveille. Ouais, merci beaucoup. Voilà, c'est là toujours bouillé avec Miss Lolo. Alors Miss Lolo, tout sur l'actualité où ils ont les canatons à Bisson à Congo. À propos de papa na moi, tout le barabou papa na moi, Didi Stone, na papa na Kofi Olomide. Tout ça batté ni oyo et ça là qui moi na comme connaître à propos ou que reçoit papa na premièrement, ils ont dans le Cameroun il y a moi na azo confronté ils ont la place nini. Au moni adage moi le baka matoi et les karamutouti. Oui. Vous comprendre. Et puis moi na oyaza bien éduqué. À qui jamais quoi répondre papa ou abotier quelle que soit situation et puis balobaka papa soit bukani likolo toi toboka lisu azaka papa nao papa nao ataza ndumba papa nao ataza soki ndenge nini yoko kiko ya jamais ko répondre papa nao na compte ya maman nao déjà moi nazo zwabila qu'il m'a sans le savoir. Ah bon? Oui, azo zwa déjà malédiction parce que Bible les sabition Ephésiens 6 na verset 1 2 à 3. Babi, enfant, obéissez à vos parents. Oui. Et puis, il y a deuxième verset, Babi, honore ton père et ta mère. Oui. Et puis, Babi, enfin que tu vives longtemps. La troisième verset. Donc, ceux qui m'ont respecté mes parents, et ça déjà manque, il y a considération envers ton père. Alors, moi, il y a les bandes, ceux qui ont manqué papa no respect. Moi, il y a papa moussou, ceux qui ont manqué papa no respect. Pour yo et au salon d'engeni. Oui, bah changera papa te. Ouais. Bah changera maman te. Maman zara moko, papa zara moko. Peut-être moi, nous avons ça la makambo, azo ye bateke, na sima ya biloko azo ça la malédiction de Yolandaye. Pour Balbi maloba, à cause de la méchanceté des hommes, nous avons une malédiction. Etikala baba tu basala ba ligne ba signa ba contrat na ba démon tu comprends ba koko na biso basala ba loi établi ba tonga ba hôtel na makila ya batu yango lelo moni famille oyo atandenge ni ba bongaka te destiné na bango si bateka bateka déjà destiné na bango siko tango mwana mukie yo ozo ko répondre moi si ya papa na yo moi si ozo sala ke orchestre papa na o efanda bongo moi si ozo sala ke papa na wazala heureux yo mwana mukie ozo ko se permettre ya ko finga papa na yo cela veut dire que mwana wana vie na yeza mulaité
Ezangam na lobité, natanga. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Je vais lire la parole. Merci beaucoup, Balindeko Demel TV, des Banzalon dans TV, oui. Dieu, parce que peut-être il y a des gens qui ngam na lobby. Mais bon, il s'aligne tout Mali quand même. Il faut s'aligne tout Mali parce que tu vas négliger un verset biblique. Et ça, un verset biblique, si je ne me trompe pas, ils ont Esaïe. Son Zambé à permettre de Rotangango. Ephésiens 6. Ephésiens 6, verset 1, Balobi Boy. Enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Et ça a une promesse. Moi, je suis envers mes parents. Je suis toujours heureux ou heureuse. Moi, je suis toujours bien à vie. Je reçois bénédiction parce que je suis mes parents. Ah, on a versé 3 balobibé. Attends, avec une promesse. Na 3 balobibé. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vraiment, en tout cas, mon passage Joanne est très intéressant pour comprendre Miss Lorane Kolobanabiso pour n'a propos et a dit du stone envers son parent. Merci beaucoup Miss Lolo. Sukoyo, par rapport à propos à Moana ou à Zo Lakissa, donc par rapport il y a caractère au moins Zo Lakissa envers papa Naï. Est-ce que Ezaba non bande nikutu. Il a dit mutana sima makambo ti. Il y a un adage qui dit ce qui moi la soso azovimba la nzungu ce qui mama na ye asawana. Na otala histoire oyo ndenge ezako s'est passé toke nango déjà ba mois plusieurs mois. OK, moi na biso Didi Stone a manqué papa na ye respect. Likolo na komi ke yaza Kofi confort. Azok manqué même ba tante na ye respect. Or azok bosana ke nous sommes des Bantous. Bantou azora culture européenne nyosoté. Tokoki ko imiter ba européenne na kolata tokoki ko imiter bango ya musu na musu. Mais na culture na biso to change to batela la culture na biso na bango to kabwane la wana. Osomona une européenne a koko vanda moi na papa maman baké plage papa zo sokola na kaleso mwana omona. Or biso nidité ya papa soko moniango pour omona ke ko manquer par respect tala mwana ya Noé. Mwana ya Noé tanga mona ka mutakala papa ne aseka kate mais oya yaki ko zwa malédiction eza mwana te meza kana. C'est ça. Eza koko na ye. Didison peut-être que le ngani na za boye na za mannequin na za star na za boye na boye. Tu t'es sauvé déjà. Tu t'es sauvé oui. Mais yeba que malédiction ça isinga so ba kati yango te. Déjà ma mari fandenga za na kada boye. Comment na mwana mukia so a peser bango. Tala ozo manquer Kofi respect ça pour koyeba que papa nanga aza star amunene akuta na ba président ya binene ya mboko. Didiston n'est pas la première fille de Kofi Olomide ni la dernière fille. Miss Minou azana pourquoi elle ne parle pas? Pourquoi Minou azolobate? Didiston alingi azosala kibombanda na Cindy obenga Cindy bonne par rapport ya nini? Ah bon? Cindy a osala musala ok bino bozwa mbongo peut-être même soupe Cindy a bénéficiaire na mbongo wana te. Voilà. On oublie que yemoko koko na bango était serveuse na bar mo quelque part na lingwala. OK le lo bota papa oyo koko na bango mobali aza patron ya koko na bango mwasi. Miss Lo, c'est vrai? Mais je te dis. Ah bon? Mais je te dis. Merveille na vie a tobo ça na histoire te. Au moins mutu muso koko bomba histoire na yo. Mais il y a une personne o amonaka. On se comprend. Bon, compte de fées, va mettre les alani. So va mettre le compte de fées. So va mettre l'histoire. Et ça va bien qu'on les a passé. Mais vraiment, où va tout ça va vivre? Va vivre. Bah, est-ce que va y rebeller la Bible? On est Bible. Et ces événements déjà va vivre. OK. Mais parce que comme une parole de Dieu, comme les bisongo, il fallait qu'à la peau, tout vivre dans quatre aliments. Vraiment. Moi, n'a jamais manqué papa n'a ni maman n'a respect. On vivre longtemps, te babi. Et sa promesse, honore ton père et ta mère, obéissez à vos parents. Bible je sanga place nous les aïba que moi ne koko le jamais la papa non que pourquoi botanga
Pourquoi on le dit à maman, pourquoi tu m'as enfanté? Ok. Et ça déjà signe à malédiction. Ah bon? Didi Stone, moi je te fais des conseils chaque jour. Ma chère amie, papa cause en a 10 femmes. Yo quoi ko pesa papa na o tenir ni torté. O quoi ko bunde la maman na oti. Ce qui normalement li alinga libala. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Ali alinga ya vendre na ndako libala. Toi tu ne peux pas laisser un homme 12 ans. Mon frère Paul même yemoka lobaki abi oya kokoka atika lokola nga. Ok. Oya kokoka te. Ce que confiance de muto abana de na mambo azaka déjà na mabasi. Ok. Yo privé nous sommes pendant 12 ans. Au moment où il y a un problème, na poto moyen que ne poto zate. Soro linga mobile là. Olinga bando ya. T'es Miss Lolo, mais est-ce que il oublie que nani maman ali ande quoi que ça te kukuta. Mais non. Bamboka misusu bande kukuta na te. Dans le boy 12 ans. OK, ali atika mobali. Otika li nani? Mo tika li moi musala. Tika moi musala ça régner. Oh. Mais dans le boy moi ba baza banani. Ba musulman. Baza ba musulman. Baza ba koko ya Abraham. Ba koko Abraham. Ba fouye ya mwana musala. Oui. Oui. Mais ça va passer bango lipamboli. C'est ça. Ce qui nzamba lingaki a neni alingaki a garté. Okay. Alinga bon bango na désert. Okay. Mais tini anja bimsama pourquoi? Toi tu peux pas humilier quelqu'un ozo sala musala et quand la bilo mbongo na famille na bilo bobongel na mbongo na voix fille wana. Je préfère 1000 fois cause à la chanteuse qui service. Oh. Pour servir na bar. Ah bon? Et ça na ba condition belé, ba difficulté belé ba makuta na nango. Quelles sont les conditions? Okokuta mutu musa betio bola litaku. Ah bon? Excusez-moi pour le terme. Tu es là au kolobelo côté parce que c'est un client au côté la nombon. Et ça ba misala o ba benga ngo ba misala moko o luka kaka mais na normalité des choses. Le mana poto oui ba respecter ka mutu. Mais a on a qui chasse na on respecter yo sala na bar. Non respecter. Bon mon le quoi fimo légère. Mais Cindy n'a depuis Cindy à côté quartier la tête. Batang la bisata ni mi bali oba mala Cindy. Bazate. Vraiment. Bazaki combien na wasa? Bazaki combien? Mais pourquoi Kofi a tingama qui est? Parce que les gens qui aura. Ok. Comme si tu connais pas Kofi on utiliser toi ya Cindy. Non. Tu as un respect. Attends maman ou maman na oté. Mais ce monde déjà maman faut respecter. Moi non respecter. Même papa n'a pas tant de manquer de respect. Bon, Mutalibanda au Saleni. Si des hommes Mutalibanda ont respecté, Obanozom Sabanzembo Oyo, Cindy a aimé la lia. Est-ce que l'auteur compositrice c'est Cindy? Mais ce n'est pas Cindy, c'est Kofi Olomide. Kofi Olomide a composé pour sa femme. Après c'est Cindy Oyemba. Te me balobi ki Cindy pe akomaka. Peut-être akomaki mais kombonde ba balusi yango ba pesi. Cindy akoma jamais banzemba aimé la lia. Te akomi ba chant, mais est-ce qu'on peut imposer combo to oyembeli eko za la lia? Akomate. Akomate oui. Mais Kofi ba aimé la Cindy. Ouais. Aimé la Cindy. Nous sommes pas aimé la Charlotte Dipanda. Ça a Cindy. Dis-moi, je t'aime. Ezaka kitoko boko nze mwana. Tala. Nzembo ba yembela Cindy yangwana. So est-ce que ça va facteur te ozo pesa nani l'histoire kanda? Maloba c'est à Charlotte Dipanda. Ouais. Ayembela Cindy. Même Égérie o ba yembaka wana. Élégance kitoko mais ça Cindy. Ah bon? Otikaka ko je t'aime. Yotikaka ko ignorenga je t'aime mon amour. Yotikaka ko ignorenga je t'aime. Tala Cindy asali ebele na kati ya quartier la terre. Peut-être pas bénéficier d'un côté. Alors la jeune fille, elle est plus que tout le monde. Ayo finga Cindy te parce que biso bana changu to lingate na Cindy. Ah bon? Longo la fierté na biso donc asa la fierté na biso bana changu. Vraiment. To lingaka te na Cindy. On se comprend. Mais moi ça m'étonne. Neti Henriette Kajinga. Tanga bana mana Kofi. Ayeba kali azaina ndakuti. Vraiment sujet en tout cas peut biso passe makasi yango Henriette. Yo bimana Kofi. Oyeba te kali azaka mwasa Kofi. Yo te ya Cindy atika asilama par rapport ya nini mampu ya soe des okangayo. Ah bon? Arrête Kajinga. Yo yebaka ke René Makondele abana ko bimana magali sisi
Toi, tu les savais. Tu parlais très bien avec Magali Sissi. Obeta Magali Sissi viro comme madame Makondele. Kai bozala na ilisusu. Bozala suna Makondele ngo. Akoma la France akoma la mwasi msusu. Yoza suna Makondele ngo madame Makondele. Madame Makondele profiteuse. Tu profitais pour que yo kende poto après que on néglige mobile. Wana osani. Nabi même yo ndongo zawana. Soba longoli ali ya baso ayo ngoboya te. Olingo boyate? Akaboyate. Alinga boyate? Mobile le kwa kofi na ngoboya yi. Nani oboya kofi? Yebisanga mtako boya kofi. Nani? Ya yetre ga boya te poani. Tant balinga kay avant tant mère ali azar. Aboya te poani. Te mezo ki yene mo senda coûter. Yo bayaka bazaka ba fio ba oteke longi ba oteka nzoto. Oh. Mais oui. Qui journaliste même on bas bande ko sala ezaki teke ba osala ngo ya neto mona ba maman la so Chantal Kanyimbu. Vous avez camouflage ko. Na bango ba yaki ndepo ba teka nzoto na bango. Ah. Est-ce que maman na yi nde mutu aza la base ou bien te ye moka na kanda na ye amoni que non sini leke aye ko yi ba msusu to be patrimoine na ba parce que c'est déjà patrimoine na bango amoni que sini ko yi ba patrimoine siko kanda wana on sala ke akana sa toujours ba bon puis côté kuna patrimoine on zaka ya bango ye maman na ye na ba ndeko na ye bongo ba minu bo ba roki oui mais est-ce que y a na monopole maman na ye kutu tangwa ye libala Kofi liboso bando yemba bana nyoso. OK. Depuis ali ayaka na libala Kofi yemba su bana nyoso te. Ah bon? Miss Minou to mona Miss Minou pour la tseke mwana aza respect. Na fête ya mwana mama Rifa asangisi papa na ina mama ne Cindy. OK. Miss Minou aza droit ça la zoate. Puis a droit? Ya za mwana Kofi te. Ah mwana Kofi. Mais oh non, mais franchement, moi ça m'étonne. Ali aza derrière toutes ces choses. Ah bon? Et même na ba jaloux ya Kofi baza simalikambo. Oh, mais oui. Vraiment. Qui na merveille Rambo. Oza qui porte parole à Kofi Olomide. Lelo akumi ko leka intando yike kofinga Kofi Olomide. Kunanda kwa nzala ki boui. Kofi Olomide sala boui. Kofi Olomide donc on a évité conseil européen ça pour na bateau balongwa na ba na kati ya ba orchestre de ba kenda libanda. Question européen ça bango. Premièrement la question non merci na ebiso boui. Nde tozala boui tozala na jida na biso pembeni. Ah bon? Totamola tozala na jida na biso pembeni ko biko sala ote. Tozala na jida na biso pembeni. Sur la bosse anniversaire biblique wana. Soki ata passage aux examens mutu. Passage eza on la mutu. OK. Jésus a lobi boy. Atuni ba discipline na ye. N'est-ce pas que moi Jésus-Christ qui vous ai choisi, vous les 12 disciples. Mais l'un de vous est un démon. OK. Vous comprenez? Jésus Moko a mentionné bien. L'un de vous était un démon. OK. Yes, alobi la bango ngamutu na poni bino, vous les 12. Mais moko kati na mnazala ni Démon. Mais merveille ramo zaki démon ya Kofi Olomide. Oh. Ah bon? Mais sûr. Loboko epesa olipa, ba wanga na ngote. Merveille wa ramo ngaku na ebieti. Aneni. Baza mo buo ya pembe. Mais mutu so baza ingrat. Pour merveille loi Rambo soki Rambo. Mbongo ya kende la pote za mbongo tata na eto maman na été. Oui, bien sûr. Et moi Kofi. Mais comment qu'on a ingrat na niveau oyo? Otali pe boy aza bien té. Oh, munoko kwa lifunya ya libata. Aza bien té. Ah bien té? ah Miss Lolo. Merveille Rambo. Oh mimona oyebi ko lobate. Yawa batuni balobi to tuna yo soki via afele asala kula ala la ki fwende de te po eloko yo zo ke la zuwa ngana comprendre o so longwe kende na yo. L'un de nous est un démon. Ozaki démon permet la vieille Rambo. Mais kende malamu te papa. Muto asibio te ngunga sio te yo boka ole kala ba émission obani ko ba bilobela. Papa, kaka bilobela wana ovanda kana ndaku wana. Oliaka funa ndaku wana. Omaka makambo ya mabe ozolobana ka yangwana pour vandela ka. Mais ozaki nde démon. Ah, Tu comprends l'un de nous était démon. Oh Jida. Jida Iscariote. Ah ben. Forme na ye o monaka ke forme Jida na mandefu. oh. Otali mandefu ya merveille Rambo moni ko yake mandefu Jida. Miss Le, merci beaucoup. Mais à propos il y a en bas sur la vie de loin. Ouais bon, ils ont ça la passi.
Vraiment, non, il y a Nongi, il y a Charlie, il y a toujours Makassi, Abondela, parce que on dit, ba malade, dans Nzoto, et même ça a déjà. Poussou. Mais ça pour qui ces autres à chaque jour. Ok. Donc, vraiment, bateau, bah, que la bannière maladie, ils ont malamouté. Et à malamouté, vu des lois de Ronabiso, vraiment, botiko salaboy. Asa binoni. Et t'as beau que l'embaswana. Bino bobo la bana ye. Ce n'est pas gentil. Ngalo senga ka nzamba pesa kimia nzamba bixaye. Kimia nzamba ebilaye. Vraiment, il s'en a bien. Mais est-ce que bateau, est-ce que vous découvrir bon, moi, je suis un peu le quoi, on a un problème dans mon touté. Donc, nous avons un miracle na ndenge na ye mbasu esila nango etika potate apaka obatacha mpese esila nango malembe donc nazakala na problème na mutu te na bwakela na mutu maladi te na yebi nde bakenda ndako nganga te ngana yebi kande bakenda ogumba mina nkolo donc bato babwakela baninga maladi na isa bino ka bo ba olongola kude moko te ya âge na biso po ba bakisela bino ba olongola te donc au moins étoile on a nango to étoile au vide de loi na sana ba longo la te pour pesa o donc o sa li sumo mo o ko senga pardon te o ke li felo yo signé lo ngalo ke ngali felo pour la boke ni muto mbaso kufa na mona ke te me ngalo ke ngali felo yaya basenga ibembe pardon te o bananeni allo bate o ke la cimetière ne o ke la na mikwa pamba am déjà kendaka botika boyeko botika boyeza malamuti. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et ça passe Mingi, rétablissement qui tourne pas à Charlie Nongi vu de loin. Merci beaucoup. Bon, toi tu t'es biso koto yo, toi on a pas, je te connais pas, je m'en sous. Toi qui a pas j'ai ba trophée. Mais quand vous ça là ndungu makasi ba trophée na kata Congo. Ba biki mutu artiste mso azate na Congo ba pesa ba trophée kaka sila. Ba mon ki za tricage. Ba mon ki za tricage parce que ba biki comment expliquer si là meilleur artiste pardon yé mutazi ba trophée yé meilleur film yé si comme Miss Lolo yo attend qui mo pandi sango on le na makambo. Je vais te dire une chose obi ce qui taille nzambe koki mutako ko arrêter ngazalate merveille le longana to luke lo nzambe il y a d'autres personnes peut baké lukanganga moko boy quelque part apesa makambo. OK mais obi ya nzambe e ya kama lembe pekomaka. Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Vous comprenez? Lelo si la azo mérité fruit à musala na ye. Si la woman na musala qui ancienneté na les compté. Deuxièmement, elle a beaucoup de l'expérience par rapport aux autres personnes. OK. Si la aura na ye, étoile na ye, tant kairos na ye et coquille. Tala Nzamba yebisaka Abraham ozako kwa ba Kristo banso. Nzamba yebisaka Abraham na opeso kana. Abi ayebisaka alobaka na ye longwa na pays ya papa na yo. Na ndaku ya papa na yo kene na mboko nga na olakisa yo. OK. Promesse wana ebanaki déjà na papa ya Abraham. Ba longwa ki ba komi na mboko mona Shara ba vandi place papa na ya kufaki. Abraham a continué qui marche. La vanda yiti. A continué marche. Mais histoire d'Abraham, tu connais ce l'homme Ezaki Abraham ta côté na Israël na terre promise. OK. Ezaki pe Moïse ta côté na Israël na terre promise. Bien dit. Vous comprenez? Les hommes ta ko fongola nzela ya théâtre. Tout le monde va papa se balé mondial. Tout le monde va maman na somo pépé. Nanya ngazo trophée. Film ni nyango ba lobeleki mona tsusu. Oh maman linga joie. Vraiment. Maman linga zo trophée. Vraiment. Ya Afrique. A joité. Ba trophée mso ko trophée la biso ba organiser ba pesier mais Afrique ne ba nominer mutu na pays anglophone batali qualité ya film batali façon d'être muta jouer film na lingala mais ba nominer yango eza savoir faire na ta ya nzambe koki. OK Ba force raté ba bomba jamais mwinda pétrole na siamesa et mona na kaka. Le 3 mars, nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Ils ont vu l'étoile de Jésus-Christ en train de briller. Comme l'étoile de Sila Bissalo est en train de briller, Batoazi comme Award Babi, non, on ne peut pas cacher les lumières. Il faut que Bimisango. Et sa fierté à RDC.
Donc il y a si la tête Babakou. Et sa fierté, il y a RDC. Vous comprenez? Si la nominé tant que meilleure artiste africaine et non meilleure artiste comédienne congolaise. Vous comprenez? T'as la so qui moutou moko zo mata, il faut que nous botia maboko. Parce que tant que nous représenter RDC. Et ça si la moté fait rigoler za nominé. Dos bien za nominé. Nominé Fali Poupa za nominé. Maître Gims za nominé. Junior Piana mwana JB Piana za nominé. Michou Mbembe baza nominé. L'icône on filme c'est trop tard. Et zo bunda bitumana ba film déjà betara ba milliers de vies. Il y a tant mon ningo sali kamala mu faut féliciter. Te mais balobi qui na terrain boizara raté qui c'est trop tard ndem tezali meilleur film et bien la qualité na ba performance. Ba film ezaki belé bien na Congo on va nommer en côté. Yo kana pselo moko. Taya nzambe so ekoki muto kanga ngwazate. Taya si le koki. Ba okanga te posila. A ok déjà le quoi fisé. So ba si ba lansango. O kanga wonde nyozo so wonde nini. Et si mo tira ki do yango ezo kende ezo pa sola. Ezata percé assis là, a percé tout ce que le temps. Ba ser na biso ba li parti ba leka ba zo ba trophée. Ba te belé à théâtre ba leka ba zo ba trophée mais tant ndeko na biso. Azu trophée azo kende po zoa, faut ko soutenir yango na senga na mututu. Ba na Londres na bi ke demain les ara na Londres. Et aux ala bakou te. Au monique ko voter si là, t'as 10 fois, t'as 20 fois. Salango. Au nord et à biso. Ba Congolais Brazzaville ba voter si là. Voire même ba Guinéen, ba Gabonais mais Congo ka pona mona ke héritage na biso la ramta ma bende ka Félix Oazé ko yemba na comprendre que ça mta mabi. Ah bon? Bolingue émergence ba ningate. Maintenant aussi là, ok, na combat si là, toi ok na combat RDC, t'as ba benga, si la bisalu poids au trophée, ba oloba RDC non? Oui, bien sûr, balobi qui si la représenté Congo, en Afrique mobimba, bien sûr. C'est logique. Mais est-ce qu'entre biso na bika sur terrain awa? C'est la jalousie. Ah bon? Oui, la haine. N'aimte ça la bango. Oh Bible sangai les œuvres de la chair. Ezaba jaloux. Ba haine, ba biloko wana ndeza biloko cher. Mwana nzambe foko luka, otambola na ba vertu. Ozolo bokena ke église mozolinga muninga na oteye bisanga esko lingiye? Esko za mwana nzambe? O linga nzambe o mona te. Est-ce que yo so mona nzambe? O mona déjà. Soko tu Moïse a bi fais-moi voir ta gloire. Nzambe ebisa bi ngaba mona ka ngai te. Mais tant no le ka zipper, tant no le ka mona nga na mukongo. Moïse et bien Moïse va ouais là on a ba agent nzambe na Satan. OK. Amona nzambe te. Bongo yozo que l'église, au lieu ko tala te que oh ya image de Dieu pour ba faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Si la image de Dieu. Supporter muninga, tourne peut-être ko kata supporter yo. Exact toi aussi là. Merci. Parce que pour la nomination il y a Michou. Michou c'est qui dans du trophée attend qui est nan na kati ya art. Meilleur artiste ouais na kati ya film c'est trop tard. Ba nominé tant que meilleur comédien a joué qui toko na c'est trop tard. OK. Mais normalement bango nyonso ba jouer qui toko makasi. Surtout tabla bayana nde badeko bomanga tabla suka o Pierrot Ndomba sazobi o sentir non moi na mazo kata penya makino bobo azongela ngo penya sima yana kutu n'en parlons pas. Mais les chéris ba jige boba zo Michou Mbembele yo moni yana leki asali problème aza mwana biso to pesa chance ayena makamna ye orana ye senge za la bongo efungwama déjà étoile na eza ya bongo. Oh mais une question de curiosité, Miss Lolo, à propos du voyage, il y a si la salle qui est dans l'Amérique, tu aurais des rumeurs qu'il fallait ça la faire ton coup mais tu as évité sur quoi est-ce que Bimi? Bon, bah rumeur bon quand il pas oui, bah cook surtout. Hein? Qui non il fallait ça faire ton coup dans les États d'Amérique. Si la kenda qui a mangé là. Si la kenda qui a mon mboka, mon kili a on est zalaka, a kenda peut signer ba contrat nae. OK. On est le retour lo baté, et ça va ba cuisine interne. Moi flash. Et ça ba cuisine interne bon mon ngo kaka. Bon mon ngo a kala mingi te. Ya munene ya makasi mukile gangi kamwa. Bino bo lo babiso ici on travaille. Vous comprenez? Babi les chats bois la caravane passe. Bino bo lo babiso to sala musala. To
continuer toujours comme ça musala botika ko finga botika ko critiquer si la bo pese ba comme nyonso o boko pese wana mais o le kabino kana pas d'avance si la tiki bino le kara musika po boko kana na niveau si la zala on a minute boko raté trop ba trop fort si la zala te Oh. Ba niveau ba trop fait surtout le niveau ba trop fait beaucoup quitter non beaucoup raté Ouais. beaucoup raté na niveau ba trop fait beaucoup kokaté bon mata bo kita si la zone liabino ka 3 points ba lobi ba zo ja 3 points ba zo ja 3 3 points. Ouais, bon, merci beaucoup, Miss Lolo. Tout le monde a vu son souka, Miss Lolo. Ouais, nous de le fait par rapport à l'émission Lilo. Merci, Denis Merveille, na CPI Makassi. Non, c'est un bateau, botal arabiso, bo continue au arabiso, place à ma remarque, bo sali ma remarque, place à ma suggestion, bo sali ma suggestion, ba commentaire nabino, ba j'aime nabino, ba partage émission et au sala bien. Mbote na babakou qui sont le monde entier, les abakou toye ba ketoza musala. Oh, ils ont vraiment chaque jour photo voter si les 9 pour voter aussi là les 9. Si le 9 to continue toujours que voter donc massivement to voter si là pour Assanini Azwa trophée à comme représentante pays artiste et comédienne artiste africaine donc artiste cinéma cinéaste et africain donc ça là très bien. Merci Nabatutu Bolinganga ngapela lingabino ba ope bolinganga te na epsibino lelo vraiment la lingabino makasi liboso na ndo lingabino te mais na changer na comme na linganga bino po bino bolinganga te menga na lingabino bo monte ke bo sa perte polyvalente na comme na linga bango bango balinganga te nga linganga bango batutu bo sela nga be émission bo finga mikolo je vous aime énorme bisous mamilo la personne beauté la personne ba bisous. Honorable Junior Loboko, la passion beauté. Conseil dans le bousseau, personne à Ariette. Ariette, là. Gagina. Y était. Conseil. Il y a Zafia Mampouya. Et on s'en a une conseil. Non, on s'en a la nini. Il y a une nana pour Luka Mbal na Suède du coup. Faut Luka na. Au moins le reste là Ariette c'est jalousie Place yana ya kanisa ya rozo. Via tchana. Via rocho. Via rocho na ndoko ba qualité n'était ya. Il y a kosa leka. La passion beauté Ariette kanjina. Mbote na famille Loboko, famille Oyo Nzambe Atia Lipamboli, babi vraiment famille béni quoi. Na pesi maman sociale, babi maman présidente de l'association Arc-en-Ciel, maman Bibiche Loboko, honorable Junior Loboko, na pesi Mbote Belé, na pesi Mbote Ebele na Yasika Loboko, ya Gigi Loboko, ya Dele Loboko, pourquoi pas na pesi Mbote na maman Zozo na Ondo, na pesi Mbote na bakoup nyonso ya monde entier, en tout cas focus na Zikomo Award vraiment babakouk to se l'acheter to l'embater to continuer toujours qu'on voter même to maximiser ba vote na biso chaque jour to changer ba stratégie pour na même azwa trophée. Merci beaucoup na ba onu surtout bazo voter chaque jour vraiment nzamba pambola bino mbote na président Yoshua le président de tous les abakouk Mama Aimé Mukuna en Afrique du Sud na pesi mbote président Blaise Ngoyi en Afrique du Sud na pesi mbote Barbine Doukou papa Charles Biam Queen bino tout babakouk qui Afrique du Sud tout na pesi mbote tous les abakouk qui a monde entier mbote na ya Yolande Loboko na katia marque lamba YLBK babi maison de couture Paris YLBK babi marqué lamba ya Yolande Loboko. Moi ça m'a yélé moi ça m'a yélé quoi habillé à otikate pour babi maçon moi si soit tonginda ko zaka kitoko donc couturière soit betelio forme au CPL il y a Bibiche Loboko maman sociale femme d'affaires femme de fer babi mwasi makasi na kati ya association na ye Arc-en-Ciel maman présidente ya association Arc-en-Ciel na pesi mbote ya Gigi Loboko maman Zozona Ando na pesi mbote belé maman Elisabeth Monjembenga na pesi mbote Ziko Pale sapo de Pale mbote na yo tonton ale akwete amundala na pesi mbote belé maman Elimbizi hymne national ba mbote na yo mbote belé na maman Katika Nika maman Yvette Pemba maman Afi Mayemba ba gros bisous président Blaise Ngoyi en Afrique du Sud na pesi ba mbote babi babakou Afrique du Sud na tombo liboko pour la bino bo danger voilà maman Aimé Mukuna
Napesi yo ba gros bisous. Barbie Ndoukou, Biam Queen, Papa Charles, ba gros bisous la bino l'Afrique du Sud. Merci beaucoup, la président Yoshua. Merci na Karine Moutou. Vraiment tout le monde au bazar s'est soucié pour na style anabiso azwa trophée. Napesi bino ba gros bisous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tozalaki bongo na Miss Lolo alobi oyo akokikoloba atei o akikoteya waza mato yoka ayoka. Merci beaucoup. C'est moi votre humble Moutou na kombo ya kombo ya Denis Merveille on a ko partager na bino émission oyo bo liker bo partager bo aimer et ça la bien makasi surtout bo santé bo cliquer bo s'abonner et ça la qui tourne makasi na pesi mbote liboso pa ya Julia Castello à partir à Londres vraiment gros bisous pour na yo vraiment na nyo so la rapport na ngai Denis Merveille depuis nos original patron ya chaîne oyo vraiment coup de chapeau pour na musala zo sala kitoko makasi Patrick Louvezo bon séjour na yo place au KI na moi na yo neti malonda na kati ya matete vraiment merci beaucoup Linda Louvezo na mbali na ye Sami vraiment coup de chapeau mama botangai Isabelle Dimbweni pe église Salem Libération restaurée nzamba za toujours na biso bye.